ya boye zalate ya boye salamaka rarement ya boye salamaka une fois na année peut-être so kebi pété que non année peut sili ba mamba boye salami na ngoti donc tala na balabala ah tu ana Kimberly Kimberly donc Kimbola to ça nini ah somme da sale loka malamu ba félicitaka ye ba betaka maboko ba pambolaka ye jeune médicale biso azalaka nini na ba Autriche abike non ndenge ya bien nza basungi ngai nasomba mwa titinga pemba na nga mona Kimbola ba travaux ekomi vraiment na suka nazobengisa bato basalelaki nga misala mwa bandeko na ngai oyo tokabolaka na bango mwa kopo mwa nini baya lokola tokomi na suka tobeta mwa kopo nga naza te bayanga bakozala wana balandri japonais bakozala wana bato mosusu mpe bakozala wana keno équipe ya info plus ekita wana ezwa mwa video esala mwa bien banini yango moni keno tokiti awa toye po tozwa eloko yango accompagné na landri japonais oyo toza na ye nde ayebi vraiment mwa lisolo mwa ndenge ezaleli toye na ye pa ndeko Wajo Kisakisa oyo totangi makombo le boss Wajo Kisakisa babike non bokota boikende vraiment bozwa bandeko bozwa lupangu nana esili te vraiment ekomi presque na suka bozwa déjà ndenge ekomeli mpe ndenge kote kokende kosilela tokozonga lisusu totalama ndenge nini masolo yango nango donc tokozwa André alandi japonais oyo aye vraiment ke masolo yango esalama banini etazoma la d'esprit wawa Ibrahim na ndenge kaka yo mona Kimberly ngala sa yo tukobenga ngo Kimberly te yango sa Kimbwala te obenga Kimberly ba ebite biso bebi Kimbwala ya on a profité na peso na mbota trop na PSP passer na nga salaire mwanda ba mbota trop na pesi passer John Mokonzi alongola milimo ya bar na matongi na pie ba mbota trop a to ça na quartier Kimbwala pe pa pambate ezaka jeune ya omoni ba jeune ebele bazokende poto ba jeune ebele ba osala boni ba ebele ba osala mais ndeko na biso na mbongo na zwaka mokie Wajo Kisakisa wapwani ya Wajo Kisakisa donc ndinga za wana atonga ndako ni awa na Kimbwala awa eza te ndako isili te mais eza déjà que bato basali fondation na bato ni yango lelo journal lelo abengisi ba travailleur tout ba travailleur ki na ye basala ta mo eloko kolia mo eloko komela mo ndeko na epe baza wana bato nyonso tout donc eza pena bongo eza ya foto courage batebele ba okende poto ba osala sa avancer batebele ba okende ba poto wala ba ebelo ko osala raté mais ye ninga sa wana ninga sa na Autriche kuna abunda kala makasi na ye yango pe mbongo azozwa ya muki wana yango tonganda kuni awa na Kimbwala awa yango lelo eza junior mo afeti mo ba foba sepela mo muki ba vous avez férié ton signaler que la porte pas férié 6 avril par rapport à Bakumba papa Simon Kimbangu yango eza pe férié yango pa profiter ki que non ba ye ya kati ba oyo basala ki mo misala bandeko na ye ba oyo pe asola na bango bien ba ya babeta moi kopo moi loka kolia na cadre Dazé en tout cas merci beaucoup na Alain Wajo Kisakisa na loko asali o isa malamu ezola sabate bele bazokende poto fo bazaka pe mayele donc ozokende poto soki luka libanda fo ba pe na mboka na otongo yango tokende kuna omo na pe palango omo na pe staff ndenge ezali ezala bien tokende zela mo bon toi ndeza boye ngasko nazobo mama la déjà connaît mdazo guider mais mais faut pas y baki faut pas y ba pe formation sur tout ça bon na 7e mois au Mike Kalamba za na conseil moi munene wa obeta bongo na stade de Marti ya toujours chongo peta pour la 7e mois le 27 etazomaldo yo longo na chefe te na longo pa fete tout bato wana na oto yoka te wana to sola wana to sela mo misha to ina pa ya dajo ya Wajo Kisakisa ya moto yana ntula na ndako wa no bana mama kosa ngaba yo ko babenga na dana quartier na pesa te ngaba benga na ngali mutabu ba benga nende na misha ko na benga la kaiti to sala ke
musala toyelaki nde musala musala ndenge ezalaka kaka donc yo nde okokitela profite napesi mbote pafe na nga alino business bwino lubika mbonga propre bafe na nga badota de kana napesi ba bambota trop donc toza ko tomona siko ndako ngo pena ndenge eza bientôt kende tomona Ibrahim ouais olobi fois nga bakowanga na ngai te etazoma donc awa sikoyo donc avenir oyo eza veni oyo toso eza veni mobimba oyo eza veni toke ti esika lupango yango yali bato bamona bamaso mpe baloba ye mpena pe ya villa eza mpena villa kua donc tozokoma déjà naomona déjà lupango bafenetre nano batie te ta ndenge ebandi déjà donc oyo eza kwati ndako ya nsima kota nsima omoi ndenge ezaleli donc nsima yango lupango yango suka yango ezaka mwana mobali ya makasi kaka fo bayebaka ye ntango ozobima libanda fo oyeba koluka yango mwa jokisakisa eloko asala Mais le cas où on y était, c'est comme ça. Bakoyeba ye kaka wa yango soki toya wa lupango yango oyo toyebisaki bino ala yango toyotala yo yo tifo présente biso awa toyei na makasi kaka ya moto abimai libanda mboka ye koluka akenda koluka mpe atongi na ndenge na ye wajokisakisa boye nde tozolinga bagarçon fo basala makambo ya boye eza te ofanda na bapoto kuna na baeurope kuna kolobeloba ebele elamba esalaka nango eloko moko te lelo eza feti mo boye kaka asali aorganize mpe ya moto aexplike bien biso mpe yango toyei lupango yango ezalaka bien quoi donc otambolaka na biso ya mpe merci beaucoup. Merci beaucoup, surtout la visite Nabino, le type d'occupation Nabino, la préoccupation Nabino, oui, vous visitez Bissou. En principe, nous, les Ali Boé, ou les Ali Dîner Moko, ou Yemoko Wajo qui s'est organisé, à l'honneur et à Batumio, sur Basali Missala na Katia le Pambo, pour la fondation Tina Likulu. Vous comprenez? Alors, objectif na ezali te bato oyo basali misala epa na ye un jour akomisa yango société, c'est-à-dire à partir ya poto kuna so bazwi bacontact ke bato batonga palais basala nini akorecourir kaka na bilongi oyo amoni ya bakoloba bon de deux eza mpe entre bango na bango échange ya technologie, c'est-à-dire tous les électriciens, tous les maçons, qui est personne qui a vu chantier et pas moussous. Baso le kabatuni, toujours comme ça l'installation en courant mangabi te loco là tout ça là na papa va ko na ingénieur côté moussous côté où il pas oiseau kuna donc na komemela bino moto malamu. Et c'est ça comprendre. Donc il y a un double objectif. Yemoko souci na ezali ki asala société sikoyo ya construction normalement alors batu oyo basali misala nde batu oyo ya kuzola donc soki misala ezali oyo ya to fozo rapenda kwa mona makambo nyonso to ba kitoko penda to oyo batu na ye donc malamu wa recourir na bango mais entre bango na bango ba travailleurs basali misala échange pe la technologie ezala ba recours ba nouveau marché pe ezala voilà double mission na ye oyo asalaki oyo organisé le ba travaux na ye est avancé déjà à 70% et à mon avis quoi remercier là bato basali misala motema malamu incident moko salamité ni mineur ni majeur salamité en tout cas voilà bien musala là c'est bien donc c'est ça motif surtout tu vois bape tout le monde a ba mettre un peu moro ça la fait bien si wana na zela ki yango non to bande la présentation to poussa na radio oyo
couple oyo azali oyo leki na biso ya kati ntango chantier ebandaki moto aliboso biso tozoboya koya kimbwala zamba banini po twana kimbwala kimbwala ko toyebi twana kimbwala mais mwana moso alimaki ya bana ya kotala ndenge nini misala ezo avance bona bo même nga oyo mpona yawo ezalaki débat mais finalement mpe nakomi mpongo na chef à chantier donc ebi de sera ngolo batali loba moko pour encouragement vraiment d'encourager beaucoup plus ya wa José ebele bakenda poto akeka pour na bokisa mo micro ke pour nelamba ke pour ba mona ke mais mama ya kendaki musala kenda osala monani ebele bakenda pe basala rien on a beti 20 ans on a beti 10 ans mais rien vraiment tout moni vraiment asali le mois bien là pendant parmi bateau babanda ko assister ya kotala ndeni musala ezoleka kopesa rapport et c'est tout tukosali musala kitoko bien boendesa bien nzamba pa mbolo pe ozabe na mwasi po tumona basi musu pe pemena mobala pesa ta conseil aboye pemena ndeko na mobali rien mais komone loko de telemi bo po de abo balokataire ba kokota mbongo pe zonga donc yango na en tout cas merci beaucoup na océan merci beaucoup to se peli fort bon awa tozali na papa vangu yetu nga kuna ibe bandaka la chef kutima mabele les doyens sali 10 ans na lupango doyen papa donc plus d'une décennie installation courant awa basali yango bango mibale na élève ingénieur donc bango basokipaki na installation moderne oyo biso moto oyebaki installation ndenge ezalaka te mais ya façon bango basali donc eza vraiment moderne navansi ye mo akoloba eloko nini nakoloba parce que na mokili on sait en ntango oyo mutu oyo azali na adresse ya ngunga 35 kaka ngai même ye moko adresse ne eza na Autriche mais nga carte d'identité na ngai carte de lecteur na ngai ngunga 35 Mitterrand kuna na Maloeka donc na mokili o ngai kaka donc oyo eza bébé na ngai ti ezobanda ngai nazala wa ti ekoli boye nazomona na ba défaillance na ba erreur na yebi yango mais ça les monani c'est comme ça que je suis encore là na vous encore na sengo mingi tango na komona ke kuna batu bakoti sécurité pe koti kama mingi parce que ezala ki apona bima madame lokola zate obimi olala kuna siko ndako tiki nana balobi boye soki nzamba batelite oya ko batela sali motala pamba na kei pena yo kuti kaka bandeke tchan mais sikoyo nous sommes très contents na yebisa ki ye et na tena que vidéo que comme jana batanga ça c'est bon tant abimi au moins lebi ki oui kuna ba soka grand batu bazali voilà quoi sinon je l'encourage encore à faire encore mieux peut-être que jour à koya pour développer mususu masolo mususu pour na to améliorer le lenga ko salela parce que mosala oyo biso sala na ba compagnie ya construction yebi makama ndenge le kaka elekelaka to yebi ni nango ba ko sala na temps oyo na oyo ba ko sala na temps prochain mais ce ko bandi na oya kala wana oyena sima wana ekopesa mobulu voilà ce que je peux dire sinon on a encore l'attente que Dieu nous prête encore vie et on a son service est-ce qu'un général Rosa na maloba ko bakisa merci beaucoup pour na calme toi zolo nga ingénieur Pemba bon électricien mingi olobeza te confrère ingénieur papa Vangu déjà yo ya kanoni koza l'autre osenga bon siko des chapeaux d'abord siko madame jika rabo volonté pour mingi azine mbongo mais à songer que un jour ndako na ngeza éclairer na ba norme on azolinge mais na mukie oya gagnera à se sacrifier pour que ndako ebima na façade moko ya lumière oyo na ebité mingi ko expliquer je crois mbala sima tant beaucoup de calcisus au monara bino moko donc tout le baba éclairage ezalia par rapport à l'installation bino bosalia et ça nulle part ailleurs ouais pour apporter de plus technologie à Sika. Donc ceux qui bakotia ba locataire bakozala vraiment
baomona oyo peut-être na bandako mosusu ezalaka te. Locataire yemoko d'abord à mon étrange na façon nini il y a des appareils de protection mususu atikala au mon angote atikala au mon angote donc première fois au mon ango en tout cas yemoko à quoi s'assurer que pour protecteur les nzambe mais yemoko à s'assurer que non appareil de protection na kuti na ndako naza sécurisé ata na kenanga fête manifestation bana batikali quand même bana bazana protection côté installation électrique. Merci. Donc, merci beaucoup la visite au... Merci. Donc toi là j'ai mon père me présenter comme tout. Toujours continuer. To continue. Toujours à parler mon père. Toujours na ndeko na biso Fredi. Papa Fredi akozwa micro. Au grand frère propre. Tant na yaki awa bayibaka. Bayibaka bakiti bani pesa mo. Alors chargé de sécurité le pango. Na regretté que nous te monissons l'eau pour les. Il y a des chargés de sécurité le pango. Alors prochain moïbi aoya a regretté. Papa Fredi Emo par rapport à la visite na biso et puis par rapport à chef d'œuvre to yokokutawa ndeko na biso congolais akenda poto alobi ke non sale loko ke emona na pe ke non akendaka kuna ke koluka na créer loko na mboka na ngai et servir ngape et servir pe bandeko baza kuna na mboka. D'abord merci la parole na respecter na no kana féliciter wajo na eloko asali parce que yaza mutu na ngai pire masana ngai to bayine bu mwana ti lelo na yesu soir po na mona œuvre master sali bon ba vanter be ba vona na miki balingi ambiance mais masana ngai aza mutu ambiance te donc ti na moni eloko esali ngai pe bien donc ngana tala ka lupango yo so mutu ay menacé peut-être amoni ngai pona masana ngai na 100 francs te so mutu pena na brutal donc amoni pena siko que non wajo azana bato mais to meloma na biso total kaka en tout cas na féliciter makasi mais na sepela so masanga yeso pour la deuxième fois pona osala émission so boro esili vraiment pona esili te et tolobaki on annonce na biso déjà tolobi ke esili na noté toye kozwa kaka place e komeli po tozwa ki fondation te place e komeli tozo promettre bato ke place e ko silela inauguration banini marmio so ko salama tokoya. Donc c'est ça japonais na sepeli makasi na sepeli vraiment makasi nelo ko sali wana za mutu na yo to mona nulle part mutu mo za ami ki lié a somi moi parler na e batuba aux images pe le kamutu to senti nous avons ta féliciter en tout cas courage ko bana musana na biso beto ko lembate ko bana master pona kombona. Merci beaucoup papa. Merci. Nous allons continuer na papa. Nous allons mettre Moscou. Bato nyonso oyo yazu na musala baza bato oyo ba misa na ye ba misa na bango. Zo bato nyonso zo mona o bazo sala misa baza bato oyo yi bana na masa bakola na ye masa mo ko basala la misa la on habité. Na recourir na bande ko na ngai ba masa na ngai. Tout ça. Un mot papa. Merci beaucoup. Dès qu'à venir à M. Trajan Lobby, moi j'ai un ami d'enfance. Il m'a aussi de celui qui est en ça fait 30 ans passé. Les Aratouzos CK, bon, tout le temps, sous allez na misala. Avant, on a na musala, pour on a mettre maçonnerie. Expliquer na détail nini, babilo nini, tout ça. Donc vraiment tout ça. Mais du moins, tout ce pays quand même un chef d'œuvre télémi, tout le monde a déjà ambitionné aux autres. Mais là, tout est où ils ont départ. Départ, programme est belé, mais n'a pas dévoilé pénalité. Et des moi les coffres nassima, mais ma camouze belé tout ça là. Et tant que maître maçon, tous en a combien de compartiments, de tout le monde est là. Isa ya kokabola isa donc tous en a 3 appartements. 3 appartements. Il y a les bossos isa kuna isa 2 chambres salon cuisine na toilette moko na kati. Ya mibale isa 2 chambres salon cuisine. Ya misad pe 2 chambres salon cuisine. Donc tous en a 3 appartements.
Alors projet toza nango to clôturer donc lupango nyonso. Et puis to kabulation na carte c'est-à-dire côté ba partenaires za ba locataire na ngambo kuna toza na makamususu. Donc misa ezana na belé. Oui zaka ebandeli. Donc déjà beaucoup mieux autour là déjà 70 ou bien 80% déjà la finition. 70%. Presque ya misala po eloko da itele biboye. D'être obligation que indi mutakola là. Mais toko embellir encore. Davantage toko bongisango, toko kabulamir kune kozala bateau balingi koya kolia, ba restaurer kozala, masange kozala, mo ba payote, batu bakoya ko se reposer, makambele kozala. Yango to kenonka malem. Oui zaka premier pas. Deuxième pas ezali, troisième pas ezali. Donc makambele kozala ya kitoko. Merci. Donc beaucoup ya lisusu pour na to solution de beta poéticali. Merci. Wana kutu neto kolinga ezala na tango bozo banda yango lokwa to zaki ta ya fondation te. Wana tango boko banda ngo to kozala wana. OK, merci en tout cas na sepeli. Merci beaucoup. Merci. Papa tozo continuer. Donc toza kaka na kati ya parcelle. Tozo kusana pa bandeko ya basi tomoni bandeko na bango vene ser mtarolo bagito mambo te pande kwa mona watati asa folo balo malamu tasali folo balo bate pesa tama toba na mama boye la ser na ngai ser bata momo bien pona ndeko OK kaka bien ça va bien. Merci baya pona parole bopesinga ngape nazana ngaka mpai na yambi bango lokola mutu ya quartier. Ah oui ngai mama Kabibi na yaki kaka osunga bango na mai. Ah donc voisin voisin. Mais comment na jeune moko boye abima mboka akenda ko luka asali pe lokwa boye koyiko lobandenge nini te eza esengo makasi po epesa meli na bato ebele te bazwa mayele oyo nzamba pambola ye apesa ye lisusu koleka parce que na kotonga boye pe azo participer na nina azo contribuer na développement ya mboka quand il y aura des gens qui vont entrer là-bas bango pe bakozala pe na moi un devant et bakoka kosala oyo ekoki na bango pour que basala mais lokola ya azwi makanisi oyo nzambe penza pesa lisusu makoki ebele po atonga lisusu atongaka kaka mpona bana mboka. Merci beaucoup. Ya moi mukie te ozoningisa ya maloba kaka namoni nazoma ozava na mo esengo. Bon, vraiment, il a gagné au lobby. Et si tu fais un papa, il a qui a une semaine, parce que il a bilili. Vous êtes c'est mon mingi, beaucoup de jeunes à boy, c'est local boy. Il a azarté. Tu es belé, par exemple, on va aventure, mais tu as retrouvé c'est local boy, des 5 ans quand même. Le jour est 5 ans, à nourrir à travers naïva, c'est les moussala le pangu, donc quand même milo moko, à raisonner qui toque. Merci. Merci beaucoup, maman. Merci. Papa chef à chantier, tous en abisso, l'André japonais au micro. Ceux qui, bolobi parti, tout le monde est vide, côté dans le vide. Maman, projet n'est pas moi, tout dévoilé sur moi, est-ce que tout dévoilé, ma ramonio so. Exact. Mais la vision n'est pas allée au appartement que baninga na ye poto o azo ya Kinshasa moi bato belé ba mo ki mana pe ba famille ya bomba na ye awa ba centre ville pe ba kimi aye aboa bomba mi ba frère na ye nyo so partir à kuna mitu ke ozala awa pona la déplacement na ba ceux qui a koya yi a bengi biso ke mutu songolo afuti ba frère na ye koya pona 2 semaines 3 semaines alors mutuka eki kozwa à partir de l'aéroport et to bombi ozomona afandi na ye makambo nyonso ekozala awa soki séjour na ye esili azonga alors conseil osenga na bandeko na biso baa na poto mingi babangaka kotumba bakozala moyen me ntango susu mpe anga fala asala me balia ye mbongo seke bakweyaka na pula mabe ozokomona na Kinshasa lelo bato mpe bakomi bato malamu mpe bazali
tout le monde peut me locoter mon identité par cause de la montagne. Na yo déjà ça on sima déjà yo comme on a des problèmes ils ont yo bena monter peu sur confiance à fois peu sur confiance et là ça va simer bien miki petit dans les qui dans ya mona que noter bien dans ngai te ai moi c'est examen qui et sima pene bien miki pour moi soin propre donner tout dit tout nous so dit sur na so qui dévier malamongo papa dévier en bovier dévier na sali autant bon ça va dans autre na mon me bokende bo so mabilo ko wana ba d'état azo diriger na musique tout ça en communication et technologie comme na ngo danger monde comme na ngo monde la sala tout mukile comme muke so affaire aba idée na ngo ezandeni a bien réserve ma réserve on oya quand yo mtoya oui parce que bien ils ont boye ça va pena tout moni donc ça va pena donc moi je kisa Alexis Makasi na ya quand l'autre kufeli ba Jani na mikili 16 ans mais le côté mais à basa star na biso mais le loyesko ka kenda na eme a rejoindre ta boyo il ça va quoi donc ça va pena ezako tu babilo musu ezamende Bata moi ça va remettre aux continuer que soit moi batu bakoya oh baza oui ça va bonsoir place vous fana to a visiter ta moi sima to moi pe sima na ndenge ya mais pas rose attendre maman ah oui ah on peut faire mais on peut ça dit Merci.